Alors bonjour partout où vous nous suivez, c'est votre humble serviteur le pasteur Bienvenu Messalem. Nous sommes en direct sur Welcome TV. Alors l'actualité à la lumière des révélations des New York Times, Clément Kankou serait-il impliqué dans les tueries au Kasaï? Mardi 23 mai 2017, samedi 20 mai 2017, l'auditorat général militaire annonce pour bientôt les procès de l'assassinat des deux experts de l'ONU, Michael Sharp et Zaïda Catalan, tués dans l'espace kassaïen dans la foulée des événements malheureux connus sous l'évocation Kamwina Sampou, auditeur général de FARDC. Le colonel Odo Makutu affirme connaître où se trouve la tête de Zaïda Catalan et la personne qui la détient, rapporte le journaliste Jeff Caleb Obiang. L'info est livrée aussi par l'AFB qui précise, à l'issue d'une enquête de 10 semaines, l'instruction est terminée. Les audiences publiques vont bientôt se tenir. Des insurgés sont en détention sur 16 incriminés. Les prévenus étant poursuivis pour crimes de guerre par meurtre, crimes de guerre par mutilation, terrorisme, participation à un mouvement insurrectionnel. RFI, dans sa dépêche du jour, relève que les corps mutilés de la Suédoise Zaïda Catalan et de l'Américain Michael Sharp venus enquêter sur les violences qui secouent cette vaste région du Grand Kasaï avaient été découverts le 28 mars. Alors, c'est que Bongo Balisusu au président Kabila au Boye. Alors, Mbala Oyo Tokotala Soki Bokoko Salisusu peuple que Joseph Kabila a fouti minele pour na dossier ya Kamwena Sampo. Jean-Pierre Mbemba a kozwa ba nouveau voisin na CPI Kalate. Eza ya koyinda na kati ya ba fichier oyo bakutaki na ordinateur ya madame Zaïda Catalan, na kati ya quelques fichiers sur 130 oyo FBI asi a examiné. Ba révélation ezali kaka kokoya se kokoya selon ba source sur ya ba scorpion noir na biso ke eza na fichier moko oyo ezali ko inculpé Félix Tshilombo. Bandeko liste ekozala molai, bokoyoka bombe kalate Clément Kankou akokende CPI moko te. Toza sur ba opposant ebele bakokota na liste. Molongo molai singa matembele sikoyo nde bokoyeba soki Joseph Kabila nde mutu abomaka ba peuple congolais babatamaki ya trop na nsima ya slogan c'est le peuple d'abord. Nzoka nde bazalaki kosala ba plan po balekisa ba peuple na ba mbeka na bango. Bokosanaki bokobima ba vainqueur, mais suka na yango vérité ezomettre bango contre mur kalate. FBI en collaboration na service ya communication congolaise bendi ba conversation nyonso oyo ba opposant misusu bazalaki kosolola na ba milice ya Kamwina Sapu pona kotinda bango ba opération ya koboma ba pauvre peuple. 99 jours ezalaka ya bango, mais un jour ya population ya Kasai bayeba ba vérité. Sikoyo nde aveni ekoyebisa biso soki président Joseph Kabila nde azalaki ndoki ya ba peuple congolais to batu oyo bino bomonaka bango lokola basantu na miso na bino. Milelo ya grave ekoya kalate, bozala kaka na écoute. Oyo ezalaki message oyo nayopesa bino rapide parce que batu bakolela kala mingi te awa. Alors annonce moko eza rapide parce que bandeko bakimaki na prison ezosenga na bango bazonga. Ndeko oyo akomona bango eza na mwa baprime moko bapesi awa. Ndeko akokanga akoinforme bandeko bakimaki mwa baprime moko ezali awa natanga yango rapidement. Donc eza blo moko ke fo kokanga bango
kozongisa bango baprimo rapide na otala yango mpona bandeko nyonso tout oyo bakimaki. Alors tobengi yango spécial promo kanga prisonnier. À l'occasion d'élévation des prisonniers de Makala et ceux de Kasangulu, le gouvernement congolais en partenariat avec Vodacom, Air France et Boalima ont organisé un jour promo désormais kanga prisonnier. Les prix à gagner, premier des prix, les appareils mobiles pour quiconque ramènera un prisonnier âgé de 10 à 20 ans d'âge, des casiers de bière Boalima pour celui qui ramènera ceux de 20 à 25 ans d'âge, 3. Un congélateur 300 litres pour celui qui ramènera un prisonnier de 26 à 30 ans d'âge, 4. Un groupe électrogène 5 kW pour celui qui ramènera un prisonnier de 31 à 40 ans d'âge, 5. Une moto pour Yamaya pour celui qui ramènera un prisonnier de 41 à 50 ans d'âge, les visas Schengen et un billet d'avion aller-retour France pour celui qui ramènera un prisonnier de 51 à 75 ans d'âge, et enfin les grands lots, une parcelle de 50 mètres de longueur et 50 mètres de largeur et une Jeep TX comme celle remis au Léopard pour celui qui va ramener le nommé Nemona Seme, alliance prisonnier break. Les amis, fouillés et bêchés partout, ne ratez pas cette opportunité. Vive le gouvernement Tchibala, vive les prisonniers libres, Magamboyo, et aussi la raté. Alors, nous avons sur Air Moro, nous la Clément Kankwana, donc l'homme jusqu'à présent le binanité. Alors, nous avons dit que liste des hommes laïcs, ceux qui n'ont pas de rabatu pour nous faire la crime. Alors, see you next time. God bless you. Bye bye.